Bonjour, bonsoir, Balandinion sur la métro Makengo, Tapirul TV, la télé des réalités. C'est moi, votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. La Découverte, nous toutes sortes d'artistes comédiens, et puis tout ça, analyse par rapport à ce que éclaircir bino, ceux qui actualité à Topi Maramouiza. Merci na bino nyonso boze believe moi na nga na minute merci à Likon le Baoba papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme ma Christelle Mbumba Makengo maman sociale maman ya banebele. Merci à Ness Makadi Diata papa na Jonathan. Merci aussi à Gilles Lamporio, merci à Mbuta Roger Mwana Mavala. Merci à tout le monde vous venir partout bozana mona te bo s'abonner massivement à la chaîne Abisso Metro Makengo Tapirul TV bozala décider. Merci vraiment boza vraiment belé na qui vous belé. Place boza boyebi que nos actualités a dominé baobi fali pupa oyo azali babenga ki le guide fali pupa babenga le guide lobby c'était hier na terrain municipal ya Bandal ezaki vraiment somme ezaki pesi mbwa boyi fali pupa pesaki mot d'ordre na ba warrior tout ya monde surtout ya ville ya Kinshasa baya correspondre na concerne wa betaki 10 ans ya Fondation Fali Poupa Film FIF donc voilà donc Fondation Fali Poupa oyo ils ont utilisé 10 ans nde nango na amonaki eloko ko sala akoko remercier ba fan nae nde alobaki baya na concert wana betaki lobby ezaki lobby dimanche na terrain municipal ya Bandalungwa donc voilà et ça qui plaisir tout ça qui wana beaucoup de ba image parce que tout ça est la vérité parce que vous voyez bien TV à la radio voilà merci na bino bozake belé yango to le kaka to sala to sepe sarabino to solo la rana bino mambo etali vérité par rapport mais namoni il y a beaucoup de personnes balobe belé namoni ndeka to lobaga ki mutima mabe ezala mabe sala bien te namoni bato belé basali ba analyse bato belé ba leki na ba télévision ba lobby fali pour abeti na fief na ye abeti na Bandal mais au concert bato ba yakite to bato bazala kite bato ba yembite fali a yembite fali a yemba donc bande konanga moto tout ça la ramana ba sentiment te ba fan ebele surtout mingi bon naza ko s'adresser mingi na ba gaulois parce que tant le baga na boluka bo soutenaka artiste na bino akende liboso bino boyaka pona ko finga boyaka pona ko loba n'importe quoi voire même c'est les yo ndeti simple wa c'est les yo vous appelez musicien artiste comme Fali Poupa vous musicien donc faut ala kutuna ne sengo mo botango mo na Fali Poupa ausama mo boy bino vous landaka mais yo ozana uniquement pona ko critiquer tout pona ko loba n'importe quoi le concert a Fali wana batu belé bayebite Fali Poupa concert wana ezaki na concert ko tester na batu kotala exactement ceux qui vraiment ba warrior bazala vraiment ebele pour ya wele la raté tout na totala ki bino biso na bino batu be bomona ki ezaki pasaki na ba chaîne na biso musu bomona ki plein à craquer à kosakana te biso tozaki na bomona image avec la complicité à Montréal Roger Matadi bokomona ba image mona plein o esalamaki na municipal à Bandal wana batu do refulaki tellement plein les cas qui mingi Fali Poupa asenga bite ba wario bazake belé ba wario bakoka kité ba wa asengi mu ko tali plein esalamaki bi non ba wario bazake satisfait parce que na concert ngwana talaka bourgmestre yé atindi bato ayé alobi non fallait arrêter concert fa kata concert parce que débordement les cas qui belé donc ceux qui ba continuer qui ngoza la grave ndi asenga ki bakata fallait ba fan na ye ba warrior ba koka kité ba sing do senga a continuer même titongo mais senga fa kata po talaka ndi fallait pour pas sengi akobeta sous concert donc semaine auto koti soit jeudi ou bien mercredi fallait fa beta soit na terrain à Sainte-Thérèse soit na terrain à GDO à Lemba parce que ba fan batonda kité ba warrior batonda te mais engouement ezalaki tala botala kaka imaginez-vous fallait azoyemba banzembo nyonso fallait azoyemba ba fan bazoyemba ba esi fallait koyemba te tika surtout yembaka donc du jamais vu mamba bo du jamais vu on to senga ba artiste belé ba artiste oyo bozo luka bo lancer défi na
na fali po bosala makambo fali azosala ba gaulois botinda artiste na bino asala makambo oyo fali azosala parce que ezobakisa implice na carrière artiste oleke boyaka bofingaka boloba n'importe quoi sur fali po bato bofingaka baartiste mosusu pendant que bino bosala baeffort te babiloko boye yango omona fali yango bomonaka fali alekaka bino pourquoi babiloko boye parce que eloko asali esalama non te fali abeti ayebisita bawarrior tout balata pembe et puis bawarrior barépondaki tout le monde bazalaki pembe mpe moni stade municipal wana ndenge eza na bagradin wana plein ya kosakana donc pembe na se pembe ya kosakana te donc ezalaki somo bato bandimaki te keno ekozala boye mais kokama sine tuloko aseli osika moko bakeno fali abeti na mabeli na ye atondisi te asali eloko malonga te ayembi te toyebi te fali azoyemba bafani bazoyemba donc azalaki oblige kotiaka micro mpo bayi bafani bato oyo boyaki te boyoka ndenge bafani bazoyemba tous les chansons fali abetaki bafani bande koyemba bayesi fali koyemba te tika biso moto oyemba yango bomoni fali azalaki soko kaka bandi nzembo boye bafani bandi oyemba abeta nzembo boye bafani bandi oyemba asala boye bafani baoyemba siko boyebisanga place wana bozoloba ni et puis fali botaki azalaki otere boyoke fali ayeba koyemba te fali ayembaki azoyemba bamala en compagnie betamaki wana bamede betamaki SL betamaki omona ntango azotisa batelefone kaka boye ezomata likolo bafani bawario bazoyemba siko boyebisanga ndenge bawario bandoyeba bon fali aloba te botika koyemba ngamona yemba non ezolakisa keno force ya artiste ezolakisa keno artiste banzembo na ye eza capte na tout le monde banzembo na ye bafani na ye bayebi yango banzembo na ye bafani na ye bayembaka yango partout donc cela elingi olakisa keno force ya artiste. Mais tout ça, c'est le yo. Quand toi tu viens, tu dis que non, fallait pour pas jouer na fief naie, il a rien fait. Fallait pour pas, fallait tourner sa stade ou toi nous bolinga gini et bouka na to bat baku photo et quoi ya tourner. Bande ko nga boutika ki mutema be mutu kwa c'est le yo ko koloba bon c'est le yo za mona bandal. Bo e ça so concerne ni yo beta ta na bandal wana ta na lupango mombo na bandal wana c'est le yo scram yo beta concert. Ezalate. C'est le scram production yo sala oyo ata 20 personnes yo ba yana kona production na yo ezalate mais pourquoi ton muninga sa eloko na ye asala eloko ndimami na bato ba sepeli nango ba répondre mais yo wana ka pona ko critiquer pona ko loba makambo c'est vrai to loba kenon o diembela ko ozama diembel nde ba loba kenon o diembela na siksa fali luka o diembela so fala sa eloko mobo yo luka fo oyaka wana po et permettre yo bat batsaoka to bat basa yango bat baloba mbalo focus silence ba foke yo parce que e simba te mambo pa mutu nyoso zaki wana amoni ke no mamba bezalaki amoni plein ko sakana te tout le monde azaki wana mais e comme sanga bat mususu bat ba sele fo boyo ka soni bat ba sele fo boyo esala kabino ngapi na mona bandana misia 5e génération makambo fallait sala ngapi yo poko ko sala ngoti ngote sele uza yuma makambo fallait sala yo za pe artiste za pe musicien kolobak o ko sabe makambo fallait sala kati mais poko sala ngoti parce que vous avez la capacité vous êtes incapable de ça makambo o fallait sala donc ekozo matin ekozo temps sele yo luka o se positionner ba marque mon boye o petit mo ça va o petit loko mo pe bat ba yoki yo c'est le tika ko dembela na sima fala sala eloko na yo dembela te yango te wana eza yango eza yango eza ki mutema mabe otoloba ki mutema mabe yango mona fali pour baza ko évoluer zo kende liboso bino boza ko évoluer parce que boza wana ka pona ko critiquer autotune tout le monde ebi ke eza selo so oza okena style ba tela ko autotune mais et comme ça nga ti boya ko boloba il fallait zo yemba na autotune fali musicien autotune to yebi fali banda ba quartier latin fali anda ko yemba boyeba nzemba ba vocal fali cartonnant fali beta ba kokoko est-ce que autotune boyebisa nga autotune wana ezalaki bodo ba fali yemba na autotune wana est-ce que fali yemba nango banzembo ba droit chemin fali yemba banzembo kitoko ya danger cartonné yeba autotune kaka bandeko na bozala bosalela ki mutema be waza ki jalousie la ki mutema be yango permettre bino bo évoluer te bon ndima muninga po nzambe pas sala pe 4 na obeti pe lo mobo esimbi pendant que yozo boya muninga osama muna bien est-ce que yo osala beni benite mutu nyonso amona kena ba fali osala muna ezo simba
Fali concert wana ezalaki vraiment kitoko super. Vraiment super. Ya biso tozalaki wana bokomona ba image. Bokomona ma image oyo na kati donc na municipal wana momona ndenge ezalaki. En tout cas, TV nde toba TV la radio te avec la complicité de Montréal et Roger Matadi. Butoke na bito kende vraiment na tokende bozo image bolanda et puis tokozonga na bito to sabina analyse to yeba toute la place nini ezalaki tonda kite musique nini oyo ebeta kite. Voilà. Tokende na régie après tokozonga après ndenge ezala toujours. Alors Mandaloumba, voici pour vous Junior Moutoukwa. En tout cas, Junior a éprouvé à pousser les grands frères naïe, grosse force naïe, Figazali, Namadala naïe, on est ensemble. Big Bang, il y a un risque à y pour la Junior. Ok? Merci. Yema, Big Bang. Anniversaire mais de ça on n'a pas victime de guerre mais à choisis ma tâche et sur les promesses à fond de foula Johnny Yeli Dorothée Madia Atia Ambroise Maître Dorothée Madia Wabi Partia Batina Imuka Bafistan Koloté Dorothée Madia en éternité, ils arrivent à la merveille, les stars. Joseph Touka, Rachidi Kima. Je partage, ils sont héros. Iso Karabo, Koche Ewige na Iriana, Jadi Chimbulu, Jolly Yeli Mimbogo Liyeli, Dekata Bongo, Yachuli Chaki,
Oka Kese, Gary Iwele, Fernandine la merveille, et Jikite, Calvi le Valois, Josélie Mapoita. Le cerf de saveur, c'est lui qui va toucher mon kéma. Ah, ne Nzembo, Nzembo. Ah, Kosa le Kate, ah, Nzembo, on peut dire maintenant Nzembo, Matrayoki, Makagi, Nzembo. Malade Dalana Biso, la Motomona, on dit les yeux de ma jamais. Malade Yevana Biso, et Ozali, la meilleure carte d'Afrique. Voilà ça fait, la côte à tout et la montée, mana, que la vie n'a yo. Jusqu'en bas, je crierai ma mara. C'est-à-dire, ma bonne bonne s'il vous plaît. Ma bonne bonne s'il vous plaît. Alors, Mandalou, Mamabou, Makazi, bon, chef Rabiso, le souverain pontife, chef Adélé Bounianga, Mabou, à tout seigneur, tout honneur, Mabou, Mabou, chef, mon cher ami Adélé Bounianga, Patrick Mpouloufa. Merci, merci, Brice. En warrior, merci. Dans les jardins secrets de mon cœur, il n'y a qu'une seule fleur que j'arrose avec des belles paroles d'amour. Patrick Barbara. Ah, c'est bon, il y a qui va travailler dans le chef a télé la vocal maillot, maillot bien dedans. Tout est décidé dans les jardins secrets de mon cœur, il n'y a qu'une seule fleur que j'arrose avec des belles paroles d'amour. Patrick Barbala, Patrick Bachelor, vivez on a les propriétaires. La marquette, écoute la camarade, mon mélanie, et ensemble, quelle audace, la communauté de la Lord. Marquis Kédiani, on a la bonne à Makambo. Merci à tout le monde. Vous avez belé la découverte de la carte. Vous avez poto, vous avez belé, vous avez belé. Balobi, vous avez belé, vous avez Lyon, architecte international Pierre Malongo Pierre mon boss babi Malongo Pierre babi mon bali oya solo la bien mon bali oya propre architecte international Pierre Malongo Pierre na Lyon wana merci na yo merci aussi à Delphine Jolina na Belgique, merci à Robas Gomba, Moté Mariette Mombo na Belgique, wana merci na bino, vous avez belé, vous venez partout, vous avez s'abonner, vous télécharger, vous continuer, vous partager l'émission na bino, la découverte de la rare. Merci à Roger Matadi, babi Montréal, Misapia soin, bino bomoni.
botali ndenge ba fan ba warrior ndenge bazo yemba na Fally ensemble botali plein ya kosakana te plein wana vraiment boyebisanga sima yo sele yo to ba fan mo ya orchestre mo boya boloba ke no asali plein te et tondaki te ayembaki te bandeko nanga to tikaki mutema mabeki jalousie eza propre te efutaka te bino moni botali degré ya bato bazaki na stade municipal wana donc on sakana na moyi tina butu ba autorité ne bayaki ba F6 basengi na Fally akata concert parce que débordement lekaki donc façon makambo ezalaki wana ngoza kaka mabe ya moni Fally akataki concert Fally mati 15h na 15h bando beta ti Fally akata concert yokata ba 18h50 parce que basengaki Fally akata esali moyen te Fally abi non na kotike ba warrior na posa bongo te nde alobi entre na terrain Sainte-Thérèse bana changu faya bana changu koto biso to senga ma yana mana changu na mabele mana changu mato ko sepela ma bana changu ba accueillir Fally Ipupa ba warrior a changu partout Maluku Nsele Masina Kimbante Kinjili donc ba yana terrain Sainte-Thérèse ko sala ma bien Fally maïve mana mabele sala ma plaisir parce que kuna basenga Fally akata mais awa na changu Fally abia ko beta ti R5 kata parce que ba warrior ba tundaki te parce que ba warrior ba yaki ebele ba yaki au rendez-vous na ndenge appel ou asenga ki na ba warrior ba ya ba respecta ki tenir zaki vraiment kitoko que quoi kamako Fally annoncer que non balata donc na bandale zaki pembe mais na changu soki za na changu ba rolata rouge abi rouge jour ngwana parce que ba warrior ba zebele ba respecter comme maloba mokonzi babi aigle toujours et puis a fallu annoncer Yango il fallait déjà annoncer année prochaine 2024 en mois d'août entre samedi dimanche dans double stade des martyrs donc du jamais vu et salamate car fallait nem to sala yango a annoncé déjà bino ba malanda ngulu o bolobaka on non il fallait annoncer déjà les en août année prochaine. Donc, année prochaine, août, il fallait avoir double stade des martyrs, les assemblées dimanche. Annoncer qu'il y a un et puis, Nengue Zalara toujours, alors qu'il y a New Arena à Paris, Ballon Paris, Baki Angleterre, ils appellent la place Moboy, où il y a grande salle Moboy, mais à Boyko dévoilant, à Rolobango Kaka. Et on te sait dans la bande de nos artistes, Bolanda exemple à Fally pour présenter que non, ce qui n'est Bolanda dans le sens que non. Et permettra bino bo sala be fort bo landa ina sens ni be fort zo sala bino bo sala be fort wana bo sala o makambo bo sala pe plus que Fally Ipupa so bo respecter ba makambo ngo so bo sali ndenge zalaka mais tant bino bo zaka basé que non bo na mafinga na ko finga eza propreté yango esa e diminuer bino kitaka bino so bino ka boza focaliser ka atolanda muninga sali bino boleki na télévision moni koto boye moni ayemba kite moni koto tuno moni boye batonda kite bozo pesa une force bozo pesa Fally pour force que ndeli boso bo sunga ende bo permettre akenda ka liboso bino boza ko mikitisa pendant que bino tant bozo ka ko finga ko leka na ba télévision na ba internet ko finga ka Fally eza tant o bino e permettre bino bo travailler dire pour bino bo travailler dire enfin que non makamne que ndeli boso. Mais pourquoi vous êtes là pour critiquer Fally, pour injurer, pour faire de n'importe quoi sur Fally Ipupa? Vous ne voyez pas que non, Bino Mokonde, boza komi kitisa. Bagoloa, na landi bagolo belé, sortie médiatique na bango après concert à Fally Ipupa ya bandal ya municipal, ba lobby o esengi ba loba. Ba lobby o esengi ba loba mais tout le monde eloka malonga te. Na fa passer na bino awa. Na isaki bino awa. Émission na lekaki na lobaki tangu bino bozo fingaka ezo pusaka bozo fula nde Fally au moment bozo critiquaka Fally wana bozo loba n'importe quoi sérieux ye azako évoluer bino bozo ko rabaisser bino pendant que ye muninga azo sala be fort bandeko nanga bagolwa na osenga na bagolwa bo pousser artiste akende liboso bo pousser artiste asala be fort bagoloa bo croiser ma côté en tout cas et ça la participer mawa et ça la participer tant bo critiquer mutu mo oyo azo tout le bango o l'équipe de ma mbebele à l'équipe nous na be fort à l'équipe nous na ma mbebele lelo to moni tant Fally concert ya bandal wana to moni
chanson nyonso fallait ayembi ba wario bazoyemba ba fan ni bazoyemba atsa micro donc abanda kaka ba fan bazoyemba donc bino bozolo bakona yebi ko yemba te to ayemba kité non pendant que ba fan bazoyemba yesko oyemba ndeni ateka micro ba fan bazoyemba et l'actif ezo la force artiste ezo la force que non album y artiste ezo yokana ezo betama bazo consommer yango bayembi na ba vocal ya ba musicien Misa sa vocal botomoni atela sa vocal mais ba fan bazo yemba vocal à télé natamukala azo yemba vocal ba fan bazo yemba cela veut dire ça ils ont la force artiste ils ont la que non nzemba album artiste ça et continue na mitema ya batu banzemba artiste batu bazo yemba banzemba artiste batu bayebi on a bana miki tout monde qui au rendez-vous wana tout monde na bana miki bazo yemba ba mal accompagné ba m'aider ba SL donc et ça qui donc to éviter ce qui za ndengeni yango biso to senga kana bino ba goloa ezaka pona ba goloa te ba non senga ba fan ya ba artiste nyonso bozala kana courage ya ko forcer ya ko pousser ba artiste na bino o bokomisa ba kende liboso ba sala mamba sala le ba pesa le meilleur na bango permettre artiste ba yeba partout sur le plan international tant to lo ba falaise ayeba sur le plan international eza a facilité eza solo tout le monde a fallu à ken ba pays étranger fallu bazo yambaye fallu azo ken biskebel fallu bazo produire rien na ba façon mo oyo on dit mate pour di ba type na ye kota ka par-ci par là ba type ezo kota na monde entier et on to senga na ba faire rigole asala be fort hérité watanabe asala be fort na Fabregas asala be fort ba Ibrator ba bina filé tout le monde pour ça la fort fallait ça la kawada et permettre de nous évoluer et permettre de nous que les liboso et permettre de nous bien et salam mais ceux qui ont besoin basé na ko critiquer ba mangambo bezanga tina ko finga ezaki tokote yango non senga na ba mélomane sur la bonne musique bo soutenir ba artiste oyo bo mona osala mamba malamu bolongwa na kati ba polémique ezanga tina mamusele wa sala kana ya ba polémique mo ezanga tina et le côté zo sala et le type numéro te oyo sur les marchés oyo et ko pesa pe makambo ezate abimisa makambo oyo sala bien yazo yana pona ko critiquer fali pona ko finga ka fali ce n'est pas bon ce n'est pas vraiment bon et ça la manque de côté ba warrior boza na bolingo ba fan tout boza na bolingo ba warrior baza na aussi artiste na bango ba poussa artiste na bango sala artiste na bango sala mamba bien ba poussa artiste na bango asala mamba oyo ko sepesa bango po akende liboso mais bino tango bozo ya wana bozo finga bo critiquer sala mamba bien ti hein et ça la mamba bien ti na beka bobino bolandi concert boyoki botali batunde bazo yemba bomoni batunde bazalaki bomoni makamba bien ndenge sala boki fali ndenge yembi boki fali ndenge à prester donc rendez-vous on a ezaki vraiment en tout cas na été sur na rolo ba ndenge ni bino botali ba commentaire ezaki ngala ko sa ba commentaire belete ya on to senga ba artiste surtout na ba golo bo sala mambo fali azo sala bo sala makambo eko sala bien na ba fan ba sepela mais bino mozana te fali asali likambo bino boye bo fingi bo critiquer bo lobby pendant que temps bolo bon zo kana bozo fula bozo ebate bino bo sa eloko te bo vandi nie bo tala ka bo na minutes oyo Bagola dynastie bo bisa dynastie et ko sala bien et ko permettre faire à Kendeli Bosso mais si aujourd'hui que non vous êtes là pour critiquer pour ingérer pour ne faire de n'importe quoi sur Fali pour donc non on a eloko monter baksala bino. Voilà, merci beaucoup. Tout comme vous m'en souka vous avez belé landa bisona et mission sur la découverte oyo et kambaré pas ngamoko giro JPM de la presse congolaise Jires Makongela Mola Soko les choses de tout le monde. Donc voilà, merci à tout le monde. Vous continuez à s'abonner na ba chaîne bisona nos partenaires na Rana TV officiel. Merci aussi à papa Metro Makengo Simo Kabak ainsi que sa femme Christelle Mouma Makengo depuis Nazirik. Merci Nayo, merci à tout le monde. Vous continuez à s'abonner à la chaîne vous allez décider. Merci à Pierre Malongo Pierre, merci Nayo depuis Lyon. Merci à tout le monde. Merci de s'abonner massivement à la chaîne Abisso. Bokozala décidé. Quant à moi, je dis merci et bye. Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision
makanda boyigoela ya fils lengi lengi aferote ya gine